Ce que lobby banalemba balobi eza banalemba nyonso te. Eza la rende moi na lemba moko azu quelques personnes atindi bango liboso balobao banalemba. Cette personne objectif na eza nini à récupérer matanga wana pour organiser. Qui dit organisation on va de la rue. Alors mon ici que nous sommes pauvres à saisir l'occasion moko boye aluka s'enrichir na likambo moko oyo eza na tina te lokula matanga lemba ba 500 bongo po ba kundu batambola kana ba avini nyonso ya lemba ba avini nyonso ya lemba wana nyonso bingo yebi super terminus salongo basangisa ka bongo même ata $1 par parcelle. À ce moment là ndeba ko ba oui biso bana lemba bo biso corps ya mindondo to kunda Bobo Sanate qui est Mindondo, ils ont 3 groupes et associations. Ils ont s'organisé pour que il y a la RTNC, il y a l'association NTPC et ABC, na Balé, plus quatrièmement les soi-disant banales. De eux qui Bongo Bimi. Bongo Bimi, Bimi na peu simbo. Au bakende ko zambongo na kinga kati na tuni président au tu ko zambongo na yebi makambo na tuni financier na yebi makambo parce que na na zwi mbongo ko bakunda soki association ekei na kombo ya famille ya Mindondo to ko bengisa famille ye association evandi to tamboli to kei boy telle place ba pesi biso mbongo pona famille na biso to kunda yangoyo telle place ba pesi ba lobby oyo en tant que association ils ont bongo association et telle famille il faut ba comprendre ils ont rakande bongo. Bonjour à vous, fidèles internautes, vous qui nous suivez de partout, à travers la République démocratique du Congo, dans toutes les 24 communes de ma capitale, pourquoi pas partout ailleurs. Vous allez toujours connecter et puis brancher, vous abonner massivement à la chaîne à YouTube. Nazanga mon côté, moi je suis Nadège Kimana, autrement dit la calculatrice de la presse congolaise. Je suis avec mon confrère Zacle. Na mesa obenge petit Zacle Mwamba, ya coulisses Média TV et puis ma concert Elisa Kalume de Kalume TV ensemble le long de toyo ko vraiment de to messane ko loba vérité des îles nous mbutu moko eza awa mikolo eningisi mboka taka to yamba ki papa Alain na makambo etala ki mundweri bongo lelo to yesus ko yamba na makambo oyo etali maman na biso Solange Mindondo. Na rappelé bino que tous en a papa Alain Kaimbe. Papa Alain Kaimbe est vice-président. Il y a un TPC où il y a association nene. Il y a des comédiens na biso na Congo awa. Donc avec lui on va parler, on va mettre au clair ba makambe belé oyo ezolo ba ma oyo bandeko ba audio tamboli ensemble to ko mekana no ko sala vraiment ko beta penza li solo ngona ndenge moko ya malamu. Voilà, j'ai dit déjà bonjour à toi Zakari Mwamba. Bonjour Nadège Kimana, bonjour Nabatotou, bonsoir au moment où laquelle vous retrouvez l'émission Oyo. Oyo et Sangisi Bongo, journaliste Misatou, Poto Sangela, Papa Alain, Waza Bongo vice-président à ANPTC, Oyo Torosola Masoleta Mindondo, Ngai Zakari Mwamba, le petit Zacle, et journaliste et reporter à Lingala Facile, présentateur. Il y a émission micro internationale puis la valeur absolue na Katsakuli Média Télévision. Voilà. Je suis aussi avec Elisa Kalume ya Kalume TV. Un petit mot na bato nyoso pe balingaka ba fan nyoso balingaka chaîne na yo Kalume TV. Merci beaucoup Nadège Kimana. Merci na ba mini na ngani nyoso na Kalume TV.
Merci beaucoup. Je suis votre servante préférée. Merci pour ce que vous ici. Voilà. Voilà, je suis avec Papa Alain. Makambo et Zosa la biso makasa Papa Alain. Bonjour. Bonjour. Bonne santé. Non, un peu bien. Santé de la vie. Oui. Menace. Bambutu mbutuka ya matanga yango ezolia santé to ndenge nini? Matanga c'est à part, santé paysan à part. Oui. Est-il que ça charge mon autre zanango c'est tout à fait normal yango fait pour toucher mon santé et surtout quand balini au trop. Oui. Yango pa maman na likambo biso to yelilo awa parce que dernièrement to yamba kiyo to lobela ki makambo o etali ndeko na biso papa na biso Mundweri Vita oyo que son âme repose en paix. To lobela mo makambo au salaire comme ba éclaircissement moko ya bien ba comprendre ki alors même cas ezongi susu na maman na biso Solange Mindondo to linga vraiment to ye baba mutu parce que bango pe tant bazala ki bana ya njili bana changu balobaki non bango bazozwa ebembe na bango balingi te association ekota makambo o esala ki ke bino na bande comme susu pe ka ya monde théâtre ezai kama benda bika mais au moins récite mo rezaki na part na bino et puis to yokozonga même cas bana ya commune ya Lemba balobi bango Italie matanga wana Italie association te bango pe il faut bazwa matanga na bango balela maman na biso Mindondo Solange na ndenge na bango. Un petit mot par rapport à ça parce que comme un résumé pour ba comprendre. Oui. Toyoka qui va moi réclamation ils ont le même problème deux ans là. Chaque artiste ce qui a profité surtout oyo azalaki renommé ezalaka na à boire et à manger sima ya liwa ya pratiquement les artistes ezala biso bato ba théâtre cinéma ezala ba musicien en fait artiste pourquoi parce que artiste azalaka image ya mboka lakisaka image ya mboka ya mwana omoni événement modèle wana mutu nyonso alingaka a participer na organisation wana. Oui. Ce que lobby bana lemba balobi eza bana lemba nyonso tute. Ezalaka nde mwana lemba moko azu quelques personnes atindi bango liboso baloba o bana lemba. Cette personne objectif na eza nini a récupérer matanga wana pour organiser. Qui dit organisation on va de la rue. Oui. Une fois bongo kokota qu'il se retrouve dans bonne organisation. Voilà quand vous me dites que bana lemba non bana lemba bazé belé modero azamona lemba parce que babi pe parmi batuana bodo azana kati bodo na lemba elombe azamona lemba elombe azana kati président elombe azana kati kuto et pas na biso na modero pe azana kati nga moko pe azamona lemba mais ça parmi bato pe bazana ANPTC na bango nanga tozana kati association c'est pour dire que eza bana lemba parce que bana lemba bazana kati association ndenge na uti koloba eza affaire ya likonda ya mbongo. Tu sais dans la vie même Bible lobi ma téléspectateur va misanga c'est comme ça la pauvreté eza isum être pauvre dans la vie eza isum eza péché. Alors mon soki muto aza pauvre akoluka saisir ba occasion moko boye aluka s'enrichir na likambo moko oyo eza na tina te lokola matanga. C'est pourquoi je dis au départ ce qui fait oyo ezo sala makelele boye eza kaka un ou deux personnes oyo bazo luka mbongo basakapare na mwa montant wana bayokaki eza boye bon c'est la pauvreté qui fait à ce que bato basagite bongo eza question ki bana lemba bringi bakunda mindondo non bana lemba ni nakunda mindondo mais bana lemba ba 500 bongo po bakunda mindondo batambola kana ba avini nyonso ya lemba ba avini nyonso ya lemba wana nyonso bino boyebi
super terminus salongo basangisaka mbongo même ata $1 par parcelle. À ce moment-là nde bakoloba oui biso bana lemba ko pese biso corps ya mindondo tokunda. Alors ceux qui mbongo euti na komina Gombe, mbongo euti na Kisenso ou bien euti na Kingakati, ils ont bana lemba te. C'est vous reconnaître que besoin qui mbongo. Parce que balobi association est mbongo te. Papa Alain. Association est mbongo. Papa Alain Kaya. Oui. Bino Association nationale de théâtre populaire du Congo. Est-ce que vous avez une communion de famille à Solange Mindondo ou pas? Parce que il faut famille basala d'accord na makambo bino ça comme démarche. Parce que ça la lobé tamatangwate parce que tout ce qu'il y a quelques jours il fallait corps à Mindondo et Bima. Ce qu'on a ndenge mbutu zali koto famille koto bato association surtout zoé bato bazolanda biso à travers le monde bayeba est-ce que ça ni besoin la communion na famille toté. Communion en famille ezali pe ezate. Ezali pourquoi? Parce que nous nous sommes retrouvés dans la famille, tout ça les réunions, nous avons mis d'accord. L'association est déjà programme, tout le monde gérer les artistes, il y a place dans la salle des martyrs, il fallait tout le monde semaine aussi là. Mais vu l'organisation de la salle des martyrs, c'est magité. Par après, tu as eu compromis pour le corps et mardi, mercredi, toujours avec la famille. Par après, famille, un jour après, famille le buté, c'est là où maintenant il y a eu séparation, complication entre association et la famille. Mais Bobo Sanate qui est Mindondo, ils ont 3 groupes d'associations. Ils ont s'organisé pour que il y a la RTNC, il y a l'association NTPC ou ABC, na Balé, plus quatrièmement les soi-disant banales. C'est-à-dire les accords, mais comme si à niveau il faut enterrer la personne. Qui dit enterrer la personne, c'est-à-dire bon il faut plus. Qui mbongo bimi ibimi ndenge na apesi mbongo oyo bakende kozwa mbongo na Kingakati natuni président outi kozwa mbongo nayebi makambo na te natuni financier nayebi makambo parce que nani azwi mbongo po bakunda Mindondo famille ndeke kozwa mbongo famille eke kozwa mbongo. Mais babi bino bokende kozwa mbongo pas maman Henriette wam. Mais maman Henriette wam moye après. D'abord famille ekei ezwi mbongo et pas ya maman Olive. Oui. Voilà famille. J'ai dit bien famille. Pas ezwi mbongo. Parce que famille ezwi mbongo. Association ce qu'on a Mindondo. Posez-vous maintenant cette question là. Bino c'est quoi association? Bino bomilengeli te na bino moko avant qu'il y ait robeta ba porte et pas ya ba konti ya robeta bino moko. Et attaque l'association pour en tant qu'association, l'association ils ont le droit de senga mbongo na ono ya association, pas ono ya Solange Mindondo ou bien ono ya famille Mindondo. Parce que déjà famille abandé ko sala démarche na ye ya koluka mbongo ba kunda ndeko na. Voilà maintenant là il faut bato ba comprendre. Association place Mindondo banda ko évoluer yango pe ils ont organisé et kunda membre na bango na modèle na bango place nyoso association ekoleka ekende ko zambongo ekokende na kombo famille ya Mindondo te il faudrait bato pas comprendre bien ce qui association ekei na kombo ya famille ya Mindondo to ko bengisa famille ye association evandi to tamboli tokeyi boye telle place bapesi biso mbongo mpona famille na biso tokunda Mindondo yango oyo telle place bapesi balobi oyo en tant que association eza mbongo association etali famille te il faut bato bacomprendre ezalaka nde bongo mais biso tolandi première dame biso ex-première dame biso ex-té c'est-à-dire première dame sortant oui première dame biso ayaki
pour rendre visite na famille à Mindondo. Pareil, ma rumeur réseau Québec. Première dame de la biso a payé $50,000. Le président, il y a ma comédienne Nyoso. Papa Masumu. Papa Masumu. Si ko bino ya ngo koni ke matanga e koma ya bino po e koma propriété privée na bino kwa bo dondo na mbongo wana famille ko tchango musika. Mais kota la pe toujours na sima ke mutu wana za ko akufi azaki na famille atiki pe mwana atiki pe bato bazaki na charge na ye. Mais lelo akei bato batikale na o babi ke mutu akei azara mutu atre na biso. Faut pas se retrouver quand même dans Moussala. Oh, il y a ça là qui, si la récompense, ok, à Sali na mboka na biso, Mindondo azaki nous pouvons jouer na rôle nyonso. Bravo artiste. À Sali Moussala qui toque. Si ko moi reconnaissance moi na la famille, les apeka ate, pour moi les belé. Oui. Na yoki ndenge lobi $50,000. $50,000. $50,000. Les ambons belé, hein? Oui. Vraiment, $50,000. En fait, maman Olive a été rendre visite na famille à Mindondo. Famille à Mindondo, nde yambaki bomona ki ba image. Est-ce que bomona ki président Masumu? Ni tu n'as pas attiré vraiment attention. Ok. Et rappelez ça qui mbongo. Président Masumu azalaki ou bien Ngana azalaki? Mais n'est-ce pas rumeur réseau Oui. Loma. Avant boya kotuna ngaba question wana. Bo lekaki nanu déjà na place au maman Olive lekaki. Place akenda ko pesa mbongo wana bo komaki. Comme ça ezala 2 sons de cloche. Et bandaki ndekuna makambo mususu et après il fallait commencer par là. Famille et pesa nos précisions si effectivement ils ont eu $50,000 na maboka maman Olive ou bien bazo kosela maman Olive. Makam. Ou bien bazo kosela Masumu makam. Parce que à ce que je sais, maman Olive, mbongo apesaki premier jour, n'a évité que ils allaient $50,000. À qui n'a pas consoler famille. Ou bien famille est une mbongo, il dit et quoi il ça. Association Likambo, Balier, bako c'est l'association. Non, association est une mbongo té. Kolongola Ebembe. Non. Même yo nga na kolongola Ebembe na tel morgue na keko coûte ça na morgue ça ne coûte rien, c'est $100. C'est $100, ça ne coûte rien. Budget nini oyo bako pesa pour que balongola Ebembe. Budget il y a $5,000 pour na ko déplacer Ebembe. Et outil pays étranger pour y avoir pour dépenser mbongo na. Bon, non. Papa Lé. Ezalokouta, non, na cité. Parce que vous avez parlé que Masumu a 50 000. Bon, Ndebiso Toyokaki. Boyokaki et pas Yanani. Et pas Batou, non, les rumeurs, les informations, les vérités, ce sont des rumeurs. Ça peut éclaircir les téléspectateurs à travers le monde. Voilà, il y a moi. Misa Kimbongo ou pas. MTC Bozoa Kimbongo ou pas. Voilà, c'est ce que je dis. Bisso, association. Tozui mbongo et pas ya maman Olive T. Ni $1, kobanda $1 à 50,000. Association Ezui T. Je parle bien. Ezui T. Batuna famille ya Mindondo. Question wana. Batuna famille ya Mindondo. Yango wana babanda koloba jour biso to pesi ya kokunda ye bango baboyaki. C'est parce que bazwaki mbongo bazana paquet na poche po bakunda. Bakaboli na famille balie mutu na mutazu par na ye po siko bakunda ndeko na biso bamoni ke est bloqué bakomi kozonga l'association. Non, association est une bongoté. Association au nom je parle au nom de l'association de Zimbongo ya maman Olive T. Papa Lé. Na oloba vraiment té. Quoi ça qui affilié? C'est ce que j'ai dit. Le fait de dire mbongo na biso ezo sala musala, c'est trop. Kolongola Ebembe, ozui mutuka au taxi au futa $20-30. Aucun cinquantenaire, vous connaissez le prix, et au cas $200 té. Même une personne a kobimisa mbongo na poche na ya sali démarche. Merci Papa Lé. Batebele ou bazolanda biso ba comprendre. Mais
ndenge lobaki keza ba rimer biso pe totambola ye nango te toluka kaka ko découvrir yango monaki to bengisaki yo oza moko ya association o éclaircir biso mais kaka ba mikolo utu koleka awa tozwaki vraiment tozwaki tomonaki bato mosusu batambusi ba audio na biso donc tokozela penza toyoka penza audio avant répondre biso na ba téléspectateurs nyonso bao bazwaki likanisi ya kolanda audio te bayoka. Bonsoir chers aînés et chers parents. Tout le membre ya ba groupe oyo nyonso ba artiste au bozo kanga na moment oyo. Vous comprenez que je n'ai pas l'air ya mutuaza énervé to mutazo azo paniqué. Mais plutôt ya mutaza posé. Mais calme na nga eza tenté na beaucoup de regrets de la part ya ba o babengaki ndeko o babengaki Solange Mindondo Moninga Leki ndeko mpangi collègue de travail. Parce que ça passe ça sonne. Nazolo bango batu nyonso balandanga na routine nango na ba groupe avant que le pire n'arrive, avant que moi je passe partout et que je dénonce officiellement ce qui se passe, que je juge aussi na ba connaissance nanga professionnelle pe na ba connaissance nanga o na sala na bandeko mususu pour que biloko aboyesi la libela. Contactez-moi déjà dès lelo ti lobby tout ce dossier oyo. Il y a des gens na mon déjà photo que bazwa bambongo na komwa Mindondo na sima Mindondo balia moi okunda Mindondo suki comme poser problème. Ce n'est pas sérieux. Soki boyebisaki biso moko famille to kunda Mindondo to lingaki okunda na ndenge na biso. On n'a jamais demandé à aucun artiste, ne serait-ce un franc, pour to kunda membre famille na biso. Mais tant que tu travailles en synergie, il faut bino pe bozala la transparence. Na moni photo batindelinga na numéro inconnu bandeko bakende ko zo mbongo pa rien to wangu to zaina bango lobi na réunion ba seli mentionne à l'autre côté nako risquer na loba nyonso ndenge c'est pas ça qui parce que j'ai des audios et dans toutes les réunions j'enregistre toujours. Si vous pensez que je bluffe ou à Monique nazo bluffé aib sanga na numéro privé na numéro à Solange ngai na kotindele yango ayoka maloba na loba ki soki na bluffé. Et je parle dans les canaux radio, dans les canaux TV, dans les canaux internet pour qu'on a dénoncé yango. Pour que cela n'arrive pas. Je préviens tout le monde. Au hasard concerné, surtout les membres du bureau et à comité au bazar organisé, Matanga, il y a Solange Ngolomingi Mindondo, Bamona Leki na Patrick Ngolomingi. Au hasard numéro nangate, numéro nangaza 00243 81 22 575 02. Voilà. J'espère que Papa Alain ngana olobebelete par rapport ya ndenge oyoki audio oyo ndenge mutu azoloba eza ndeko oyo abotami. J'espère que papa moko mama moko na Mindondo ngana okota na détail te toyoki yango biso nyonso na bato nyonso ba internet nyonso oyo bayoki réaction ni kozala nini na otsi kolanda azana regret mingi ngape nazana regret mingi avant Mindondo akufa Mindondo akotaki na hôpital asalaki je crois 2 semaines azali na problème à tension muto oyo asali audio azalaki wapi po ya kosunga ndeko na hôpital eza kaka association wana nde bandeko kende kotala Mindondo na hôpital ye azalaki wapi toyo komona ye kaka wa Mindondo akufi nde toyoki ke un certain Christian ndeko ya Mindondo abimi azosala bato menace alobi akotia yango na internet mais asa atia yango déjà te le fait que ezocircule c'est-à-dire que asa atia ozo reconnaître makambo mosusu alobi eza bosolo na reconnaître lo moko te alobi boye to banda ko travailler en synergie tout d'un coup transparence ezate transparence ezate pas na ye ou bien pas na biso o azoluka parce que to banda ko travailler en synergie era kende ko zombongo pa mama Olive a informaki biso
siko bakokoma na niveau ya kokunda ndeko na bango te ndenge nini. Au moment ye muto ya sali audio wana azwaki mbongo epa mama Olive akomi kolala na ba flat akomi komela ba masanga akomi Richard un nouveau riche akomona na société na famille muto ya sali audio wana na ba protocole ba pesa bango $500 non, je suis en train de réagir par rapport à audio ya mutu oyo atindeli bino. Oui. Qui a ça la menace. Mbongo uti na gouvernement te. Oyo ya ko réclamer mbongo uti na gouvernement te, uti na maboko ya ba particulier. Ye mbongo akende ko zoe pa mama Olive. Alobi yango. Oui, alors. Non, il y a lobby qui paye, besoin qui pas maman rien tu vois. Nako koma. Nako koma. Jamais tel que je connais maman Olive. Akopé sa mbongo 2 fois té. Problème oh elle tout les kaya Mondori maman Olive alobaki très bien. Bazana ba problème. Elle ne peut pas aller au-delà pour na mbongo apesa ki période ya Mondori. C'est pour dire que Moutounio ça a des difficultés. Oui. Les mêmes difficultés, maman Olive Azanango, si le loi a $50 000 té, bako c'est lié. Mais au moins 10 000, bah, qui famille est qui mbongwana. Maman Olive n'est pas capable pour le moment. Yé mo loba kiam. Oui. Oya tindi audio. Amoni ba oyo bakende kozwa mbongo e pa maman Ariette wam. Bazalaki misato. Soki bazalaki misato nakopesa kombote bozana ba image bozana ba image bomona ki ba image bo bakende kozombo donc batu bazana ba image ba yebi na bino moko ba journaliste to kabwante na bino moko ba journaliste bozana ba image menga na yebi kentaka na kati voilà azana kati OK mbali osombo pe azana kati baza membre ya association ils ont bazalaki mandaté par association. Après avoir que zombongo wana bako kabulango te bako kende ko rendre compte na association. Okay. Vous nous avez envoyé telle place pour remplir mission de zimbongo to enango yango. C'est ainsi que le président a convoqué réunion les lots na 15h dans 30 minutes. Pour na ko rendre compte ya mbongo bakende kozo. J'ai appelé monsieur Christian. Je n'ai pas voulu que ça ait une discussion dans le téléphone. Je lui ai demandé de venir aujourd'hui à participer à la réunion. Participer à la réunion. Par rapport à la transparence, il y a Zoluka. Mais il y a lobby à Yakikutuana, à ta motion Morotebo Lobelata Likamambongo. Tozokende. Balobelaka Likambambongo, ceux qui bozui, bambongo nyonso, bo récolter, bo tchena mesende bo koloba Likambambongo. Na o yakinde kozoi pa maman Olive aya nango. Totiango na mesa bino pe bobimisa obozwa ke maman Ariette to bimisa parce que oya maman Olive to yevi montant oya maman Ariette wamu eza $500 soki bato bazo kanisa ke maman Ariette apesa ki 100 000 apesa ki 50 000 apesa ki 1 million apesa $500 Sko papa le token image wana er maman azo pesa enveloppe vous monez que na enveloppe enveloppe il y a $500 aux Alandais. Ceux qui ont $500, c'est qu'on a ciao. Enveloppe aux Alandais. La seule aux enveloppe à $50 000 aux Alaboy. Et vimba mon mouké. Voilà. Ce que bota la image joue en enveloppe. Ils ont dit que vimba ils allaient qui n'dengeni. Ce que papa le. Tout ce qui n'a 2 jours, j'ai moins 2 hours pour corps et bima. Est-ce que les gens ont maintenu mes crédits sortis à corps ou bien nan en fait bino la famille. Bofandité pour Tambongo oyo azoki koto bao bazoki koto pour Tambongo pour ça la programme bala moko parce qu'il fallait déjà que ça la programme avant pour régulariser en fait pour réunir makambu tout pour mettre en tout mais il y a une chose des jours etikale comme voilà parce que bosuka ndenge nini non comment ça vous assure reporter non c'est clair c'est très simple pourquoi parce que nous avons proposé que Ebima le mardi Tokunda le mercredi la famille a refusé. Famille lobino aza mutu munene bato bakoya kotala ye tout ça na ebité ceux qui famille amoni matanga ndeko na bango comme fête non
matanga même ata 2 personnes baye baleli bakie kokunda eza kaka honneur. Ah non, mindondo 2 personnes. Si je dis ça, je sais pourquoi. Na lobi boy. Matanga ezalaka fétité. Pour que bato batonda ba kolakisa biso ningi balati nini tout ça. Matanga eza fétité. Soki okie poto bakenda kokunda. Ba les grands renommés même attaque 10 personnes, 15 personnes bakundi. L'essentiel c'est le geste. Maintenant, pour Nathan, kolela même attend 3 personnes qui kolela. Dieu voit que baléli. Et ça kaka une multitude de gens. Parce qu'on arrive déjà à la fin, hein. Là, on a cité. Famille et reçoit décision que ekobima mercredi. Donc décision mercredi et ça la famille. C'est la famille. C'est-à-dire que famille bazoa ki mbongo, ils sont capables de condamner ngona bango. Mais là ce qu'on va coller là pour la $500 ndengeni. So bino boko na bino. Boko kota makambo mercredi pe bo participer. Non, tu peux participer. Tu peux pour nani. So la moyenne ni o bino bo tiena mesa o famille pe moni po bo sangisa bo kundamino. $500 o arrêté ya mapesa biso. To ba yango ba bozui. Oyo tsakala oyo mbali sombo batamboli pour récolter tout consort. Apesi famille apesi biso te. Biso tozui $500 to kokunda nango mindondo. Famille ezwaki $10,000 et kokunda nango mindondo. Quant à vous, ba téléspectateurs. Bon à caisse parce que mindondo bazalaki asalaki partie na kati ya association. Azalaki affilié na association. Rien que le balai pezali, RTNC ezali mais azalaki pe wana na kati. Association ezala na caisse te. Donc ndenge toza wana association ezalaka na caisse te. Pourquoi? Pourquoi ezala caisse te? Ce qui est loyo association est comme une caisse. Tous en artistes belé. Bakobanda ko bela chaque jour. Bakobanda ko za ba problème ya ko déménager chaque jour. Bakobanda ko za ba problème ya bana na bango na ba classe chaque jour. Yango tolobaki nous avons toza besoin na caisse te. Caisse na biso lorsqu'il y a un problème, on se réunit. On apesi autant to constituer mbongo wana to ke ko sunga. Mais pour l'instant, tous en la caisse c'était. Dernièrement, de tout ko fongola ce numéro à compte. Ce qui muto a bonne volonté à linguer à son association. Mais dire que nous avons notre caisse et association, exacté. Ce qui va si bino tous la kanango et que mindondo va contribuer l'ukuta. Rien du tout, je vous confirme, l'association est en la caisse. Voilà. C'est pour éviter les soi-disant. Oh balia kimbongo boyena boy. Si on va financer bazali ba commissaire au compte, c'est à ce moment-là que ceux qui par exemple ba événement à boy ba bengi si batwana mbongo ebimi yango boko sala nango nini. Et son ngana tuna boy. La comprendre ndito okenya. Tellement maman livre a pisa ki famille ndolo 10,000 $. Bino botui 500. Yango bon barima yango comme kotambola ta ba pisi bino ngo mususu moi ko bimisi zate parce que déjà famille ndolo bazui 10,000. Ata mutu mususu apesi une association na bango mbongo ata bino moko eta ke bofana na mindondo bebi ke mindondo azaki moko na bino bien attendez ko jouer kitoko azaki pe respect à tout le monde bozo bazui 10,000 ba komi ko réclamer 500 c'est anormal c'est-à-dire que 10,000 wana ba gérer ngo mabe ba komi ko luka ba supplier na 500 wana po ba kundande kona ba non mais c'est la pauvreté. Voilà. Donc c'est triste de comprendre déjà place Tozali. Papa Alain, un mot de la fin parce que tu commis na souka penza na bato balingi ba yoka yo message nini o yoko ko lancer parce que ba audio etamboli ba kotibino na ba confusion donc ba salut réputation ya association parce que ça bato musupe balingi ba comme affilié kuna na kati ba komi ko banga pona nini pona mbutu ya makambo no seso tambola un petit message ko bisa bango nini et puis des dédicaces. Déjà. Message c'est ça que faut retirer le coso. Le coso des obéis ça va makambo ebele. C'est to komi boina ba mbutu gauche à droite le coso ya mbongo. Donc mutu na mutu souci na ye azokaka organisation à se retrouver na mbongo. Oui. Mutu atinde audio wana abimi lokola tête ya famille pour se retrouver après matanga à se retrouver kaka na mbongo na poche le coso. Tout tika le coso. L'argent bakundaka biso na mbongo te totikaka nyonso to ana mokili mot de la fin na ngai yango wana mais nasengi bino
bozala na réunion tout à l'heure po bozwa na boye ko loba makambo ebele na boye ko panza makambo ebele na média je me limite par rapport à réponse à audio wana en tout cas tokundaka ndeko na biso bi voilà dédicace na yebi ko ba osala ba dédicace te na ça dédicace te ba opesanga combien d'accord merci na très cher Zacle Mwamba petit Zacle quelques dédicaces na yo et puis tokepe na Elisa asali ba dédicace ne bonga na silisa. Merci na bato to bolandi biso, merci na ba abonné à Kouli Média Télévision et KM TV, merci na maman Françoise Vita, merci na superviseur Thierry Vita, merci na Cordo Tony Makonzo, merci na la grande dame Elisa Lembe mofinu kwa Kabinda Luanda oyo azo séjourner awa na Kinshasa, merci na yo pona ndeka to solola, merci na Patience Mukendi, merci na Gina Muzinga, Mamunda wa Samuela, merci na Junior Humberto, merci na bino tout boza éparpillé à travers le monde et Bouti Kolanda, Nadej Kimana, Lisa, na Zakari Mwamba oyo bayambi bongo vice-président papa Alain Kayembe, il y a association ya artiste oyo boyebi to solola Mambotali Mindondo, merci na bino, bo continuer toujours ko s'abonner na Kouli Média Télévision.